Oui, bonjour, bonjour, bande konanga ba congolais partout aux alliés, to panzani mokili mo bambote na bino nyonso jusqu'à vos alliés bozolanda. C'est votre frère Ipo Waiza Peuple Mokondi, un combattant opposant républicain. Voilà, Nazongi Lisusu, chose promise, chose faite. Hier, je vous avais promis que le long Lobela Makambo Etale ma musique. Parce que tout le monde Kofi a solinga asalama ya lobo na océan. Voilà. Kofi alinga asalama ya lobo na océan. Kofi solinga ba mozindo ya océan na musapi. Yango toyeto solana ye. Je crois que depuis que Kofi Olomide Antoine Agbepa bandaki ba théâtre na yewana. Jamais na sela qui est vidéo na yoki na France 24 na yoki na TV5 na yoki na RFI na yoki na ba média na biso ya mboka bande ko na biso ya internet oyo basala ba émission na ye to landiye. Bref, avant na banda masolo ya Kofi oyo na ro expliquer ba to boy parce que ba kansaka ke ba combattant tout ça ba ennemi tout ça ba tout moko tout ça na haine contre ba musiciens. Il y a certains qui nous traitent de jaloux parce que ba musiciens ba tonga bandako et ba combattant ba na poto ba ko comprendre que ba bana ko pesa ba musiciens mbongo bango ba sale le côté ba musiciens envoie minango yango ba koma jaloux na bango. Il y a certains encore qui disent que non ils allaient par rapport il y a ba musiciens zokabasi ya bato tout. Moi, je dirais que ça, c'est un faux débat. Moi, si ou pas, bah, la pote, na rosa basia, basia, na Kinshasa. Donc, on les a faux débat, ils ont un côté. Mais na koulukana expliquer, bah, tout. Et mig, bah, yeba kate le pourquoi musique et kangama na poto awa. Pourquoi na poto to kata musique, to boya musique. Bref, na rosa la claire, na poto to boya musique, ite. Musique, ebe, taka chaque week-end. Netinga na zabu ba weekend na kena nga musique bat ba yebi ngai ba mona ngai na kena ka bandule na kena ko yoka musique to linga musique sauf to linga ne buzo ba musicien te o ba utaka na Congo bat ba libi kina pourquoi botika batu ya poto bazo beta o ba uta Kinshasa ba beta te. Ça d'abord bato ba na poto awa ba futa ba crèche bana na bango awa ils payent les impôts ici. Et certains te participent à Bango, à Bango. Et encore plus grave que Batouana, Batikala jamais koyembela, occupant. Tout na bino boy bisangai. Imaginez-vous na époque où Allemagne occupait la France. France n'a beaucoup ya Balma, Hitler a dirigé, et un musicien français a kenoyembela Hitler. Na yebiti qui est ce français nga ko accepter yango. Et d'ailleurs, tant boyo kakao collabo moana ebima wapi. Ebimaka tango France azalaki occupé na Balma, les Français qui travaillent avec les occupants, après libération ya France, bazwaka bango bomaka bango en public. Benga bango collabo, c'est pour la première fois ce mot a été utilisé na terme à côté politique, bango collabo, c'était après la guerre après la Deuxième Guerre mondiale, après la libération, il y a France et Maboka Balma. Donc c'est pour vous dire que Malobara, tu as collaboré, ils ont anodin, tout ça, là, moi, on a vu tout le blaka yango. Et l'homme, nous avons que raison valable, où il y a la musique n'a pas de bêta kate, c'est parce que nous avons voulu que le peuple congolais ait conscience. Bande cause na poto, vous en d'accord, nanga. Les lieux comme na banganda, na ba restaurant, na ba exotique, partout na ba terrain, place union sur comment na ba le congolais comment ko beta li solo ya Congo politique ya Congo. Makambu o ezalaka 20 ans passé zalati. Les lieux partout comment na ba congolais et encore au monde na bana o ba botami awa na poto o na mona Congo te, mozo mona eba comment ba plus radicaux que les kabatwa uti na Congo. Parce que nos enfants, nos frères, nos sœurs ont pris conscience de la situation en Mboka grâce à des combattants. Objectif est que le peuple congolais a conscience de la situation en Mboka. Et là, comme ça, la musique est quand même la potéza en terre. Il y a des gens qui ont
toza conscience ya makambo eleka mboka na biso. Parce que na ba communauté nyonso ça a na poto mutavaye na poto koyebisa ngai. Il y a aucune communauté africaine ou européenne ou babetaka musique ndenge ya biso bande kozala chaque week-end ba pays nyonso Allemagne, France, Angleterre, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Italie. Na week-end moko au moins 4, 5, 10 concerts et mutunyo sazalaki na kati ya confusion na kati ya loyenge au moment où ba Rwandais bazokota tamso tobi na ndombolo tobi na sundama tobi na boy ba Rwandais ba okota ba ozomboka na biso bazokanga koto bazosowe bavandi basinstalle bakangi mboka te ko sutuka ba Rwandais bazalaka déjà bavandi na kati en complicité na bandeko na biso misusu ba congolais na koyebisa bimuntu lokola Fali JB Wera Héritier Kofi Olomide bawaze ko wana bachala mwana soki balobi lobi nango Kabila bima na Congo bima soki basangani bapesi modo de Kabila bima na Congo kobima. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'ils sont en mèche na bato wana bande ko na koyebisa bino we ces musiciens qui voyaient bazana ba musiciens na musala na bango. Ce ne sont pas de simples musiciens. Moutolokola Héritier Wera JB Kofi Olomide manda chanto bomona garara de Tintanzala. Na Kinshasa aza capable de style sa vie na yo. Ici fait un téléphone na ye yo vie na yo esili yo mwana poto yo congolais so zali vie na yo esili. To mona ki yango Bercy mwana Narcides avec Mutakufaki. Il a été condamné à 15 ans. Nana bimisa ki héritier. Malgré ba masquer on a les seulement mais c'est héritier na coup de téléphone à Pamba. Donc c'est pour vous dire que non, ces musiciens ne sont pas des simples musiciens comme on les pense. Jour où banga balongola sami badi banga pona chibala akota ba bengsaka ba député, ba sénateur, ba gouverneur, ba ministre, ba tout ba sala kana ba officier nyonso ya l'état bazalaki. Y compris Werason. Beaucoup de sanga Werason akenaka kuna en tant que qui? Aza chef ya Wenzete, aza bourgmestre, aza député, aza ministre, akenaki na million na parler du peuple kosala nini. Si ba bengse ba artiste, ça se comprend. Mais Werazaki yemoko akenaki en tant que qui? C'est pour vous dire que Batouana bazana influence moko incroyable dans la politique ya Congo. Ces gens-là ont protégé, continuent à protéger Baokipon. Alors, bolingi to sala bangonini. Awa na France, ceux qui ont musiciens na nzembo na yo, obwaki kako yimbi kaka jihadiste moko, yebango lobby nango, au mona juge, prison. Ah, on a poto. Ce qu'on continue à site internet à djihadiste. Au lobby de l'autre côté. Au solo na bangote. De fait, il y a qu'on navigue na site wana. Yebaka yango. Ou kumona yango. Ba jay anti-terror. Ba koye la yo nanda kuna yo. Ba kokanga yo okene pour demande d'explication. Vous savez pourquoi? C'est parce que ba robenga ngo zali apologie du crime. Yom tozali koyembela un criminel, ozali criminel. Yom tozo soutenir criminel, vous allez criminel. Yango moni to telem la batouana. Et monsieur Kofi Olomide na oyebi sobo en face. Ozo solana ipo waiza peuple mokonzi. Yo no baki biso to abata ba HLM. Toza na batonsi ba prison. O finga ko finga. Olingo beta musique. Laisse-moi te dire en face Kofi Olomide. Mukoloana okomona ba fou. Tola la yo pongi pende ba bébé, toi calme, posé tranquille. Toi zolo pe sa date, o pe sa salle. A toi annonçant o te toyeba po ngapi na mutakati na oyeba. Toze belé to fekanta ba musicien toyeba. Et mukolo wana yo ko vivre yo ka solo ya ba combattant. To ko pesa o moto ya ba combattant. Et sache-le que toya tina na kuna yo o tikala suko chama ko na poto te. Ce qui coûte alias Kabila depuis 2013, atikala koya sous ma voyage depuis 2014, atikala koya voyage officialité boya na potano ya les sociétés.
Depuis to lanana na ina A86 na ba maki ropola. Yo ko vivre yango. Lokolo zo tsa musapi na mozindo kofi ko vivre yango. To kolaki sa yo ke mboka na mboka ezala ba konjina yango. Atable lobi nango, est-ce que France eza ya bino? Na royeb sa Charles de Gaulle pour libérer France azala na francité. Rite au botanga na Bible pas libérer ba na Israël azala na kata Israélité. Abazala ka libanda. Basé bel exemple ezebili bango soda libanda. Azali bastion na biso. Ba payeze belé. O kebete na Zambie mto akipa te kebete na Russie mto akipa te. Russie pesa poto bolo barati. Kebete na Brésil ya Gramond kinobeta kuna. Apese belé kebete na Pologne mto akipa te. Kene na Hongrie. Kene na Kazakhstan mto akipa te. Pourquoi bolinga à Paris? Parce que le projet de combat est tombé. Paris ne tombera jamais. On a toujours qu'au promettre yo, tu verras des fous et des vrais fous. Loba boko, loba finga boko finga. Tant que alias Kabila rozala na Congo, musique kobeta kate na poto. Tant que le Congo ne sera pas libéré aux mains des Rwandais, musique kobeta kate na poto. Nous aimons la musique, nous dansons, nous aimons nos musiciens, mais au moment où yo ba Rwandais bazana pouvoir au bino boyembela ko fe bosa nitsembo kitsoyo ezaya Kabila o bosa nyo kebeta kingakati kuna pesa danger ne to yoka. Bref bande ko ngana okende tamula mingi te na ngina ebisa bino ke to kanga musique na poto ya jalousie te to ngaki conscience ko ta conscience e koti lelo, ça c'est un des deux. Tout le bien en musique que zonga na poto tim kolo o ba Rwanda ba kotika pouvoir tim kolo o Jeannette Kanaba kolonga na Congo tim kolo o Zoé ba Ruberwa ba mwanira ba twana nyonso ba kolonga na Congo musique que zonga tant que ba twana bazawana tant que bino ba continuer ko yemba futilité ou libolo ba passer leka ya ba Congolais na Ituri na Beni na Bukavu na Goma na Mwanda na Kasai na Chimbulu na Lubumbashi tant que bo lobela ba twana te boko lobela ba futilité bo beta awate boko beta awate boko beta nguna ala pototi ozali premier avertissement to royela on anda ko mona so face na face to sola na yo ko zombota ba combattant. Na on loba o ayeba yebi ton o na on loba pe ko salama. Trop c'est trop. Le rôle ngotsa biso musapna misu. Biso to la kisayo. To yakuna. To zela yo to kema masolo parler des congrès, Stade de France. Ba français ba yebi na masola gilet jaune. Ba mona 40 000 gilets jaunes non ba monate. France comme on a plus de 40 000 gilets jaunes nan ba monate. M'konant to zabiso na gilet jaune. Bongo yo comprendre. Ingeta.